théâtre biso le baté belé baza sauté ba libanda théâtre ça wapi abomeli biso théâtre ou ba sala musala mais bon ba linkaka ça dire quoi ça dire quoi mais ba toi lando ba comprendre d'état ou ba tombe on a bino ba artiste pour comprendre mais ba public ba lando ba comprendre ba comprendre on a ça dit on va comprendre le te ba comprendre te moni lelo boye yangona omoni lelo mona msusu ozomona mais ba opena ba bunda na musala mona pena kino otambola na iloko pour mériter na musala oyo yebisanga génération lelo oyo yebi bangona tangila bango ba œuvre ne papa chéri jibem penal ba œuvre yebisanga ba film nino bango ba sali déjà oyo bango Congo yebi bango libanda mboko ezebe kino so ba vandi ba bi non film oyo eza mystique oyo eza na Valère le roi Moscovitch na longa na ba onga na sala tangila ba acteur Shoga zongi groupe évangéliste et zara tout karato zongi sima idéologie ndenge zalaka te eza parler na lobby et alors chebino so longwe pa ba parents na yo OK ça foyer na yo et lobby te roya ta ba parents le souté ozo on peut so moni eza te ba da quartier ba tuna azongi pa ba parents non na yo ta là ba famille tout ndenge zalaka mais to zala katika lopango so ne jour ba luka ba teka lopango ngape na ya neni na zo pe par na ngai pona za mwana parler wana. Alors, Christian Shoga stopa qui baona mukavani se baona ba parler. Moni bilenyo ngala lingela ko sala la surtout cinéma. Au moins au fur et à mesure to voyager to ki ba Afrique ici to ki ba Tanzanie ba Kenya wana to mona ba cinéma na ba on comment baza ko évoluer. Alors pour na biso pe to ko tika da to za stationner te. Afrique ici ngaki na on explique non so na moni ki na comme na stress. So stress leki. Na bita na mo tout ata moi un moment bona paiement. Au moins tant qu'artiste c'est ça. Ngala na besoin que les artistes au baza lelo lelo faut ba à lire wana c'est-à-dire aux années msope na milo na sala on peut voyage pour voyage ye belongo la biso ba complexe omoni longa na ko ke poto na limite poto elengi sangai non eloko na olinga na sepelaka na kanga photo mingi ezaka na Tour Eiffel pour batuna msusu ebiga bato na tembe ça va confirmer que non na Tour Eiffel ozomona so na lingi. Suivez Congo America TV. Il y a Patrick Mbouya. Banamboka, on est sur Congo America TV. Abonnez-vous tous. Bende Lamboka, Lokuma Mboka. Thank you very much. Congo America TV. Abonnez-vous na Congo America TV na YouTube. Place où vous avez info. Il y a ours blanc, il y a Pembe. Congo America TV, Patrick Mbouya Kaniki TV, Congo America TV, Congo America TV. Très heureux de savoir que vous êtes tellement nombreux, connectés, branchés, scotchés sur votre chaîne Congo America TV. Congo America TV, la chaîne de lui-même, Patrick Mbouya, Pat 5, autrement dit Mobutu. Tu es tellement content, tu es tellement vraiment heureux. Vous avez belé un récepteur pour suivre Congo America TV. Congo America TV de lui-même, Patrick Mbouya, et moi-même, votre humble serviteur, Bibien Bravo, l'artiste, le premier artiste à la presse congolaise. Donc, le premier artiste à la presse congolaise. Tu mets ça, même des informations, tu mets ça. Tu mets ça comme même actualité, tu es la rabinora mambo bolukara, mambo bosenga rabiso, ndé ango to lembarate to kotara to fuyara, ndé nous sommes même information. Mes remerciements à mon vieux Willy Lukanga Easy Cargo, le vieux Kundulu. Mes remerciements à Brader Swami depuis Chine. Ba salutation et remerciements à Naomi Levande. Naomi Levande, vraiment ma petite sœur propre depuis François à Katia Poitiers. Ba remerciements et salutation à toi ma grande sœur propre, ma grande sœur propre Adèle Mbongo. En toi tu es là bino fort bino nyos wat bolanda Congo America TV. Et on te l'embaraté tout le temps tu es là nos informations de na utio lobakaka. Aujourd'hui nous sommes en plein tournage. J'espère que bolanda ba image parce que Pia Mbemba alozwa
pendant tournage nous sommes en plein tournage na moko ya ba grand artiste ya mboka na biso moko ya ba grand artiste comédien ya mboka na biso. Il s'agit de Christian Shoga moko oto eba kala na groupe évangéliste et puis to ebi na moi carrière moulai to ebi ba parcours ndenge za ka beta makambo belé na bandenge na emo. Mais lelo à notre grande surprise to kuti Christian Shoga na tournage ya groupe évangéliste. Vraiment to me resola ngona ye et puis to me resola un peu na makambo belé za sur actualité na ye makambo belé ucho le rapé ba kala mingi donc to sola vraiment à loin et à large na artiste Christian Shoga wana pia mbemba au côté Christian Shoga au fond la chanson côté ça et to vraiment bonjour Christian. Bonjour. Ouais, bien par la grâce de Dieu. Tout le monde c'était un gars à tournage mais au Sanzara ma fout et sopanara. Non, il a la ligne en aller à tournage. Il y a tournage, c'est-à-dire c'est changer les sous la taboye pour n'anga nion so ezara bilamba. Donc beaucoup tanga na scène, yango na ozara na tenir scène on a salé là. Voilà. Ouais, on a malgré tenir scène mais Christian Shoga bimsara beauté rara. Ba bien mo Christian Shoga azara mo ba spenet ka musique na ya la nini ga. Te non ko kene musique c'est trop dur. C'est trop dur, c'est-à-dire biso nyo soza ba artiste. Muna mutu ana ndenge ne ba musique na musupe bazalo kwa batu mususu mona ndenge ya ndenge. Bon biso soza na bon nzete mo ka mais ba branche ndé kaboli. C'est-à-dire ou qui dans télé dramatique ou qui na art plastique ou qui boye ou qui boye ça dit biso nyo sozara bana tata moko comme nango donc nous tous les artistes ndega Christian Shoga vraiment et c'est un makambo musale kende non muke na rythme kande to solo la ngo déjà mais ok ndé esquisse eza su ndenge za ikalate to bunda kaka ezonga ndenge za bon nzambe ka rasonga mais muke pour ngolo bateke ça va son abi ça va c'est que fona parquet et le romo boy son abi ça va fona zala na eloko na eloko ezala ngambo wana ça dit faut en parler na parquet quelque part ou on na abi ça va musala eza ko aller loko eza ko aller na on te na ngolo bateke ça va tango besoin aller te kaka na yoto ba comédien nyonso bozo plaire kande non eza ko aller pas tout le monde personne dans azana lo bakeno on na boye mo elo ndako na somi yango pona poche ya théâtre, c'est-à-dire théâtre producteur moi mon ami a vu quelque chose a bimisi a PC pour na cacher na a vu cacher na mbongo wana akiko sombela on su mutuka ou bien akiko sombela ngota musu lopango. Je ne pense pas na ça so comme na ba kamasa mususu bandeko mususu ba frère mususu ba véhiculer ayebi neni azoli mutuka na ye ozo comprendre, c'est-à-dire la visibilité na ya théâtre ba monier moi si moko songolo o mobile moko songolo li solo na eka nenga solo lela nde pesele mususu car mais théâtre pene bimisa mbongo producteur moi monani ezate ça souci na biso pese ya ngwana toko vivre ka te na vie matolo ça la m'a plus car pas na biso na Congo c'est sous les artistes en général ba musiciens ba théâtre ba tout c'est-à-dire ça la pas na biso to mona ba matolo to vivre na ba matolo c'est ça ba mise kutu moi mukie au mona même sous producteur à monani sali moi nini moi concert moi ni pas na biso ba biloko wana ezara vraiment ti ozo ça dit pona ngai il faut ko serrer moi sentir ko bimisa ba vrai producteur o ba ozana souci na biso pour lelo gou so ba bi gou ba bengisa gou awa caché à gou eza combien ozo mona parce que gou a mi pesa valeur mo boye et tant qu'artiste a mi pesa valeur na boulot na yabi que na comme un millionnaire à travers boulot mais pas na biso il y a RDC to mi pesa ka vraiment té o mona ceux qui n'a que tourner na ngai té ozo comprendre na préféré qu'on a tourné dans du groupe évangéliste eza groupe mère eza groupe oyo yango mte salanga yango mte fo bimisanga et façonna ngai même na niveau Europe nzonzi nga na kota nga nzonzi tika na kota mais groupe oyo bimisanga za groupe évangéliste o mona ça dit solo lo ba bengai le ba bishoga wana tableau moko au sala tana na nda bona na tournage pas ans mais na lobi na bana non na source après na qui pas ans même nzambe likolo pa mbola ngai ozo mona na enda ozwata eloko te na retourner loko na tourner na ba pesa ngalara mais na retourner na ozona eloko te parce que ça parler nanga na bimi na Sicile na suite transport na qui tournage par ans mais tant on ba bon on ba groupe évangéliste tu aramba mona tant to quelque chose à tourner le na groupe évangéliste et puis to moni ma show en scène en plein tournage biso to kanise quelque chose à zongi groupe évangéliste et zara tout karato zongi sima idéologie ndezala kala te oza parler
eza palé na lobby ya lo chez binot so lo pas parents na yo OK ça foyer na yo et lobby te roya ta ba parents no le souté ozo on peut so amoni eza te ba quartier ba tuna azongi pas parents eta non na yo ta là-bas famille tout ndenge zalaka mais to ça na katika lopango so ne jour ba luka ba teka lopango ngape na ya neni na zo pe par na ngai po na za mwana palé wana ozo ma ça dire eza palé na ngai endi tsaimba obenga nga na ko hésiter te so yi shoga longwaka alonga le msu par rapport ya réclamant ba droit na mo boye ozo mona alors pour na ba droit na te ko kabola biso si jusqu'à tina okufa non ça dit quand même faut tout bateau grâce ya bateau nde basalanga lelo kelem suna kelem sumboka boye na okende boye po bango basala kingai so ki pe bonda bango te ba pesa kinga chance wana maintenant mususu ngana za ona za lelo te lem suna ngana za Christian mo avana na lisala kuna ozo mona Christian mo avana na kasa vous mo na nebite suna ngana sa nini na minute mais grâce à groupe évangéliste na rosa l'ingraté quand même bato ba otanga siko baza de ya c'est pas que non la reconnaissance ça dit so za reconnaissante na vie yango mo ba te belé ba otelingana oza reconnaissante ba te beba oloba omoni to bagini na rozonga si eza groupe na ngai na zongi te mais na na kata parler na biso nazali toujours ça dit ko zonga zali na ko tala ba famille mais na pe na makambo na ngai foyer na ngai na bana na ngai pe na osala makambo na ngai mais soki père bel ka moza na kata parler na oya na hésiter te na réunion de famille na na solo ne to boya réunion de famille ouais la réunion de famille to solo la ndenge nini maintenant na kekamba mo na groupe évangéliste génération na yo bato yo travailler na bango ma génération na to mona neti mingi namoni na génération na pena na flatter binote namoni baza 4 o namoni na baza namoni maman Pauline c'est Pauline nga pena ka kutina évangéliste après nga mona yo tsambiaka chambu ipe kozala pasteur ko bla pe nga pena ko kutina évangéliste mon ça dit na moni 4 ya génération na ngai ndaba o ba epe sima to na choité il faut to ko tsa coup de pouce surtout pour na groupe na biso oyo ça dit ngai po na ngai na mona ata e ozana on ndenge zalaka kalaté mais existe kata au monde nga pe na sala peine na bande que tout o balongo na évangéliste soko zui appel ya chef moko songolo évangéliste abengyo tourner zala reconnaissant yaka au tourner pour na nga na yebi ki na sangisa donc ça l'effort wana ya sangisa ba quelques acteurs au baza awa tout ça a tout tourné film moko boye to pe son pe ka donner groupe évangéliste à part nanga ils a le droit signer reconnaissance ça dit film moko biso moto bimisi budget na biso to encadrer ba terreau ba ozala wana tout ça pena lignée groupe évangéliste style pas parce que ba te belé ba na style wana évangéliste te to na style moko boye za wana ozo comprendre ça dire style wana lignée wana to benga mo ba quelque ba Marlène bazali ba pati melanga bazali ba tani sous et belé bazali ba na amile pe ba groupe évangéliste ça dit to benga bango ba yeto sali film moko pour na honorer kaka groupe évangéliste to pesi bango cadeau ba tika la ba diffusant pour ça la bien mais le but est que to tourner sur na bango te anytime ba on a besoin na ya tourner vraiment Christian Shoga nous sommes avec Christian Shoga comprenez c'est comme ça vraiment l'ambiance de Congo Amérique là je pars encore à saluer Rolls Nuance maestro Piambema derrière la caméra donc image qui toko et ça vraiment Piambema maintenant Christian Shoga a évolué ndengani carrière kaka ya yemoro to azana groupe to azo les canira ba mambonde à la ral groupe les astres ezali groupe les astres ezali on est Christian Shoga oui ezali groupe les astres ezali alors Christian Shoga stopa ki ba ona mukavani se ba ona ba parler moni bilenyo ngala lingela ko salela surtout cinéma au moins au fil à mesure to voyager to ki ba Afrique ici to ki ba Tanzanie ba Kenya wana to mona ba cinéma na ba on comment baza ko évoluer alors pour na biso pe to kotika da to za stationner te loko na lobaka mingi pona makamango na ko présenter jamais bato eloko moko boyika ya ndengwana amoni azaneka na makamango o ya lobaka ala makambo ya lobaka ta lobaka muso sela biso makambo mususu yango moni na lingaki groupe nanga va ezonga pena na ndenge il faut kozala ba matériel à bien kozala makambo bien na présenter bato ke lelo bako ya batali cinéma étrangement ko ya avant d'auta la télévision mo à Congo ata oyoka langue te mais image bendayi mon image a pas non ça va aluka soit aluka ba interpréter les films vous on ça dit image dans tout temps ba film même c'est en anglais oui bien anglais mais image ka bendo comment comprendre film ka ndingo tal non comprendre mamako ni film mbala moko c'est ça dit groupe dans les ali mais à moi même non ça là de moi même non ça la siko carrière solo ba benga ndeti siko na ke tourner par ans na silisi ya opesanga nga sala nga pas pire nga
na sala ngote pas génération na sala pas ba pire nga ba pire petit na ngai ba pire masala ngo la sala biloko so ngo zonga pa ebakata ozwanga pa en suluzolo ozwanga lem susu pa papi kader ozwanga lem susu c'est pas ya nani susu Batista ya Duce sur Mike Bengi on les génération ça dit to pousser là on a biso poto yebi esprit oyo to bandaki na ngo musala oyo ozo comprendre pour le nga na kozanga non ya jamais pas génération a pecho ba mikolo non ya na génération na ti pona ni na bige o moni biso bango ba koma yo sati so na iza na lika mo problème na bengi génération na bi neni to solo là o moni en ce sens pona ba pecho pe bandi na biso ba bandi théâtre lelo théâtre biso lo batebele baza sauter ba libanda théâtre ça wapi abomeli biso théâtre ou le basala musala mais bango ba linkaka. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Mais tu vois, l'ando va comprendre l'état. On a bien artiste pour comprendre, mais le public va l'ando va comprendre. On va comprendre, on a ça dit, on va comprendre. Comprendre l'eau, tu vas comprendre. T'es moni lelo, boy. Yangona moni lelo mona msusu ozomona mais ba opena ba bunda na musala mona pena kino otambola na eloko pour mériter na musala oyo yebisanga génération lelo oyo yebi bangona tangela bango ba œuvre ne papa chéri jibem penal ba œuvre yebisanga ba film nino bango ba sali déjà oyo bango Congo yebi bango libanda mboko ezebe kino so ba vandi ba bi non film oyo eza mystique oyo eza na Valère Leroy Moscovitch na longa na ba onga na sala tangela ba acteur vraiment bien no eba no wana eza vraiment makamla acteur na biso ebele ba elelo mais bazo ko simba force wana théâtre ba tombo la théâtre longa bango ba suna ba une énergie mo asika bango est-ce qu'il faut pas travailler sur Android au moto c'est l'Android ça tata kalate et ça jeune garçon moi monsieur il y a 16 ans tu na idéologie to simba boy to simba touch screen boy et malo et ça la gana prince maboko ça dit ça génération sika la génération na biso lelo bango ba salani ba c'est le côté bibi non pesi bon pour ça que ba Christian Shoga abima dia ba jeune mo artiste boga ba si apoto bazo lela effort parce que Circe yango moni ba tumusu bazo ba guna palais ya ça théâtre peut-être à travers ba bino oyo yango ba yé théâtre directement na image wana ki ngabe na za boga peut-être Christian Shoga enfin que ngabe peut-être nzele mo apoto ba ki olinga ngai ki osanga be makambo. Moi, je ne suis pas basket. Moi, je suis NBA. Je basket NBA. Na balle sur chapeau. C'est-à-dire, les années, biso to sa tête to sala ngote. Ils ont d'abord inné, ils ont la makila. Tant que tu n'as pas la jouinga et na groupe évangéliste. Na ya quitté l'esprit que non, batu bamba ba chapeau to ba mon non. Na qui d'abord na boulot, musala d'abord. Makamoni on baza ba accessoire mais ce que bato boya na esprit on a yango moni théâtre za okufa yango moni ambi boye na otsa bango boye ozoma ça dit musala ekufa pani aye neni aye na monini na emoko wa mukie ayebi ke so mutu bo benge so atira mutu na tingami pesa nga 1 million ba pesie pesa nga ni mais théâtre so landi boulot musala muke eloko te mais comment mutu a mérité na musala mukie o a mérité loko ça dit yango na bino egoye bana kala mingi to mona belé kala mingi te belé musuba belé mabomo yo kayisi musuba baze nani to gite informer biso to gite la baze belé misusu ba kota ki basala ki soki nini baza ebele kala boko mona bonga na bizaleli ah belili boma to gite informer be la public na biso ko belé kala mingi to ko mona na promettre au mona na beli no maboma te mabela baza misusu baza déjà basimba na mandako bakangi baba singa dévoiler la TV télévision la télévision ça dit pona ngai ba o tout non lo ba weza ba accessoire ba travailler ndé ba bosser puisque on a besoin bango ba bosser théâtre to moama to so ngane to zaki to no zo lem susu ba $250 moins $250 so zongo par film so se retrouver même sous na 10 films on a comme 2500 on a banka belé on a 2500 mais oh le théâtre comme il y a $20 so tourner 2 films on a comme $200 so yebisanga parler au foot à combien 10 films $200 ce que parler ça on combien au foot à parler non on a vendre na foot à combien. Vous comprenez? Parler na vana na futa combien? Calculer ko lia nanga, ko lata nanga, ko tambola nanga, ko mela nanga yi. Na zapi na famille, na pe na ba camarade. Parce que yebi sanga na s'en sortir mu colonie parce que nzamba pe sanga job nanga eza yango yo. Balobi Christian Shoga babi ndeko utolo ba ake bandeko na mino mingi ba koma ba libanda babi Christian Shoga pa beti tour na Sudafa netke zaki bani ole un peu so po boire na ngunda et puis ça nora kuna so pe simbi na ngo matino pe nord et puis au tignora ndeko zo déclarer ba mambo
Net ka idéologie aller bongo ba. Te oza so 10e fois na na félicite. Dernière oh ucho kende kala dernière fois. On est d'abord tous en non logique. On a d'abord envie arrêter. Moi je suis pas complexé. On a complexité. On a envie arrêter. Yayo yanga. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Tant ba tu me suis comme les bango ba voyager na première dame. Il y a qui tant na bango. Faut beta ma boko bango ba jouer chanson na. Biso to jouer to prochainement le panier circule. Au mona. Ça dit yango na ko arrêter dans un complexé qui y a nini non. Et ça qui non par rapport que non. Ne na solo la na batu na ya libanda. Na sala pe ba couple na mususa mike. Et mon akota pe un molem so mo pe shoga boy. Ba no ke Lubumbashi balinga ba montre cher on a bien on. Na koti na libulu na buki ba montre nanga. Et tant qu'artiste et koti non ça peut bénéfice nanga, non ça peut makambo mususu. C'est ça. Ça dit mo théâtre ça penante pour mon ke shoga maintenir na mike pe na sala na CC. Na dévoilant le na sala makambo mususu nanga pe na CC. Ozomona, ça dit Afrique d'ici nga kena on explique que non so na moni que na stress. So stress leki on a moi tout moi un moment na paiement. Au moins en tant qu'artiste c'est ça. On a besoin que les artistes au bazar lelo faut ba à lire wana. C'est-à-dire aux gens même souper na 1000 na osala na ça on peut voyage. Pour voyage il belongo la biso ba complexe. Au moni le nga ngo ke poto na limite poto elengi sangai. Non eloko na sepelaka na kanga photo mingi ezaka na Tour Eiffel pour batunem susu ebiga bato na tembe ça va confirmer que non a na Tour Eiffel ozomona so na lingi mais tout o ezana poto yango ezana Afrique du Sud si qu'on a complexe tout ba voiture à cher tout monde na monde kuna pezali au McDo au KFC au Nando's tout ezali na ki Afrique du Sud ya lelote na ki Afrique du Sud ezaki ba benga Afrique du Sud Afrique du Sud les États-Unis ezaki kalaté Afrique du Sud des baby. Mais na kina tant Afrique ici déjà Afrique autant mon Afrique ici là partout sur la gâteau sur la cake sur la bilo relié à danger Afrique na kina Afrique ici attends on attend na kina première fois na kina 2006 yeb sanga comédie ni yebaki 2006 c'est ewabo rezalaki on est allé à travers art gâteau OK na à travers art to na makamno randolo na kina ki coupe moi j'étais un peu jeune vous comprenez les lots dans 12 ans 13 ans passés on a en 2006 et ça 2006 14 ans vous comprenez sur en Afrique d'ici maintenant 14 ans avant en Afrique du Sud ça dit pendant 14 ans passés dans arrêt déjà en Afrique du Sud au moment c'est ça les ça qui non kolongo la complexe ko na mona loin na mona lelo ndetsinga na parmi ba garçon so na mi balete mo ya liboso on a robimisa cinéma congolais libanda o ngana santara yango wana parce que on son arriver na vie comme elanga o mona so comme na mboka mona bi oh mais o dana mona na ndoto tout on ngana arriver na vie tout na tabande ko na évangéliste ba oyebisa tout on ngana arriver na réaliser rango on se comprend tango ça les logo mona bi te photo mais quand tout ça la tout soit caméra tout sango bo mona pe simbi ba besi maboko o mona ça dit on son arriver na bi ke comme elanga parce que j'ai la foi là nana foi na biki eko melanga nzamba zo pesanga chance ya osomba ba matériel so na zu le matériel maman na kanga date lelo mona cinéma congolais na biso on se compte comment on travaille na texte et là eboma biso parce que on travaille pas na texte ba film nyonso mona total na partout et ça réalisateur script scénariste a commis yo osaka expression bani babino lobaka ah pas improviser au moins tout ça siko improvisation ba ibisanga au rejouer moi je suis en silike là au moins au malobani son bimsa et à maloba uti 4 nanga c'est il y a beaucoup de travail à faire au moins quand même au moins cinéma moi je vous félicite voilà ça dit cinéma na biso pour que ne musika d'abord le congolais faut pas amiter manano ya fungwama il y a soutenir bandeko na bango lelo tolba ba Nigeria ba danger so que Nigeria lelo boye ba Nigeria ba memela biso la construction lelo Congo lelo comment kotonga ba paelo ba Nigeria pour na ba filmer na bango mais na boulot pena toleki bango na boulot mais bango tellement baza together balingana trop ba sala pacte moko ya nini un Nigeria ko somba piraterie ya mboka na etepo ko mboka na bango kene musika yebisanga na Davido bimisile msusu disque moko ba combien d'habitants na Nigeria wana kaka ça compte ba diaspora na ba libanda ba sombi kaka na mboka ne kapamba ba sombi disque Davido so ataki on a $1 1 million de personnes so ba sombi yango a comme d'un millionnaire parce que ceux qui baza c'est ça 7 milliards à côté de 5 milliards ba somba kaka nini ça dit pour enrichir
nini mboka na bango kende de l'avant pauvreté zalati biso pauvreté zo makasi parce que congolais yé moko lingi congolais té ozomona ka bango ba menacer biso tout za fili ka bango ba menacer biso bo saraki boye bo bima te o to ko mona ye to ko boma ye to ko sala boye siko tango Nigeria ta la oh congolais moko yebisa congolais artiste na bima te ko boma ye so amoni mais boza ba aventurier ozomona biloko na nyoso ça nous choque ozomona na volonté mo ya sala musala ngo emo ekimaka na biki na capitaine na moni Indaba Central champagne overdose mettre raisin mettre en couleur hein mettre en couleur c'est-à-dire mettre en couleur ba mote belé na yo c'est-à-dire ceinture ya simbi venant c'est-à-dire ya za Mouranzambe c'est-à-dire na capitaine na papa na Cadillac Marianne ba baza mo belé ba Indaba ba baza belé vraiment na capitaine ouais aussi ça souka ba kika yembe ba Christelle Blanchot Azali, Bobet Sam, Noëlla Tampo, mes condoléances nayo, mes condoléances nayo, Noëlla a pu perdre oncle grand frère n'est propre, mes condoléances, tout balingangai, ça dure voilà. Au monde congolais il faut tout ça, la culture on a yakolingana. Ozomona, soto lingana, moni toi Congo na biso ekufa poani. Ekufa te pona bato ba diriger mboka non ekufa pa pona biso moko auto vandi na ba quartier auto ça mi pembeni to milingana te entre biso au moins même voisin on a o ya lingana raté poni ba sona pona nini o yo l'air bale kotaka kuna et sopara biloko na etikala rankine tango ya silikaka o etikala biloko mo même bona na banalité ah ouais on m'a dit pona biso poto kende de l'avant congolais fa fungura na mutema na ye on se comprend tout congolais asa mutema mabe. Bon, na généralisé, na milongolité parce que na congolais. Au mona, ça dit tout congolais azam, tout congolais. Ce qui muta fongoli kamité manabiso. To komi ini sugeda. Bon mona makamutu na Congo, mona rabino mona ba place mo zelo nini fleur e banobo tati mona yango mona okwa congolais, ba congolais ba boti mité mona pas. Fleur e boti place wana pour ni congolais a linganité. Biso neti biso to na rapport nini lem so ki place bombo obima le souté mais o somba ki billet na yo o saki makambe bel po ta bande économie so ba ko moka ne lo bimate so yebisa ngai à quoi bon babino ba comédien be bala na makambo wana ke ndenge ba combattre ba kanela ba artiste et tout ça même ba comédien si tout le monde mais ba comédien quand même ba evra na bon na poto sans problème te ba o ba evra na poto ba oyo ba kinda déjà avant on a dire et comment mambo tout ça sur la télévision vraiment mon vieux Winnie Lukanga Easy Cargo c'est l'ambiance de Congo Américain qui s'en choque babi osara trop comique na scène babi na tika one man show Christian azala vraiment forte na habité ba lo bon so ba na raison ou tort mais yo pouvez encore en émission so ba na tort au betel bon lo mo ba comprendre one man show et puis ça me mo tout toi na capacité belé au même babilo wana za pas na biso ba congolais ah so tali bien ba Jamel a pas trop cinéma a trop salle théâtre trop théâtre et spectacle c'est qui s'abattu so yene na cinéma tant so kokati donc bon ça dit c'est différent c'est ça wana na cause comique même attends nani artiste soit comique makasi ça na scène za ramène nani Jackie Chan comique est-ce que so bona ça la spectacle ya comique ou beta one man show ça se fait pas ça dit ça normal ba comique ba bato ba one man show ba ali vous comprenez bata one man show ba ali bata nini bazali mais so tali bato ebele ba force ngo mais ezana ba kolo one man show photo kumisa bango ezana fisson sai ezana la die sobe ezapela bandeko mususu ba komone kimi mais o bazape baza ba koli na one man show bazali au fur et à mesure on vendre ezoya ngai na go force ngo vraiment parce que ngana za sur scène likamoko ya question de babike to jouer na scène il y a spectacle ah ouais non c'est dessiné. Yeah, moi, ni par rapport à one man show, tu vois, dans ce sens-là. Et puis, que maman bande konangai, nana kenaki likolo boy, ah ça la boy, quoi il bote. Et ça la bateau basala ngo bali. Nga soki je sais que non one man show mais tout c'est à scène na bateau na ya on a na sala. Mais ko beta li solo ba il y a moko ko ça na ya c'est qui ça. Mais comme maintenant na profondeur on est à ce qu'il faut travailler sur beaucoup.
dans ce tolo ba spectacle net si ba to se kandenge zala ba spectacle moi minene bon et ça ba comédien pour na ba ka démonter talent bon directement face au public spectacle bon soit ba sélectionner bon Christian Chogaté et soit sélectionner qui peut Christian attends ba sélectionner ngate mais ba sélection Christian Chogaté que non il y a za koto a faible awa ata fort awa photo de ça yelem susu na pululu bien ba tiena vie de loin ba tiena ans koto se déchaîner cause ba se entre mais ça on comprend voilà ça dit est-ce que na tout ce kana vie de loin soit mi ko bi mi mo c'est que ça va non ba sangana ki place ça faible muta fort place on a sangana ya tomboli et telemi boy au moins c'est ça ça dit et tant que tu as bisonné sur photos à la sélectionner non et l'autre faut pas ballon et l'autre wana na la côté ma côté moko pas tel mi côté moko a tel côté mais ça nyoso to lo baka kombo moko papa na biso to tombolaka so vie de l'un ce qu'on a tourné vie de l'autre tourner côté on a tourné on s'en tourner kuna au moins to tombolaka batale logo ya bien c'est ça. Christian Chogaté vraiment taming tu es en plein tournage tu dis que ne pas bête moi solo trop bani peut-être même ceux qui te rappelle moi monsieur que ça peut-être moi dérapage tu vraiment taming était dans une minute qui est presque à la fin de notre émission question moro et linga ndebe kana kutio na scène de tournage pendant la temps belé moi quelque temps l'équipe Christian Chogaté qui m'a soutenu à Banzonzing qui vraiment mingité na scène maintenant ndé dia to mi comment na kutozongeli so mona na ba scène parce que na uti Holanda pièce no mo banini kalatea na YouTube na moni des semaines déjà j'espère que mo kili nzube voilà ngana lobela mo kili nzube na moni ba commenter trop surtout pour la dernière épisode ba lobi non il fallait pas ici la bongo omoni Congolais n'habite l'ingara iloko nini il fallait pas mona sort ya batu nyonso non oza pena venir mo bo foutela ka boteka lopango bino bokenda tango ya rozo ngano pesu na venir wana te ko ya pesu na venir wana te iko s'appelle msu soni toteka lopango ngana zo mbongo na ngai na sala na ngonini na liaki mbongo na ngai siko basatana ke na okay poto bien na sala mo be na koya po le kana venir banota ke biso to novanda eza soni ozo mona. C'est-à-dire, pour une conclusion, tout le film est Eddie Murphy. Film il y a Will Smith. Il y a à la recherche du bonheur. Bateau le film à la recherche du bonheur. Sort il y a moi aussi il y a Will Smith tant à jouer Kimbongo. Ezaki Wap. Sort il y a papa le pango bengana Will Smith. Ezalaki Wapi. Il fallait Will Smith avoir l'accès à commis pena ba mapango, a commis millionnaire. Ozomona c'est-à-dire eza l'histoire eza point barre place où ida mutu suki yango eza point d'interrogation c'est-à-dire eza via mutu il faut pas luka su ngai ba mona nga non c'est-à-dire l'essentiel eza ki l'herbe abimi aya combien aveugle akomona no bande kono bon il faut pas préparer nanu pas préparer notre habité sort ya shoga ezaki nini soit keneka sababi ke shoga akufa déjà et rien salendeni ça dit fallait pas préparer l'état va préparer tout ça on a vie normale l'état va préparer à côté des sous na makambu sous na kati Omar ya komi ko landela eli sous tant Omar a komo landela moi to landela sous sortir plus to landela pe minitage tu ko déborder te pour na ba fanatique non on a pesi mnoga exercice on a boté la film Eddie Murphy à Will Smith wana à la recherche du bonheur les razu a commis na mbongo to l'excès place a commis na mbongo ba OK na mo ani ba solati ali mo pe film sili so ça qui mondele me réaliser le connait ngiza pas de problème mais le quoi biso ba congolais remarque ezanga kati merci pour na remarque na bino babo ya ngo tse prochainement to sala to koma nde bino bolingi mais to zalaka na style wana nango c'est nous zalaka na style oyo mais bon esquisser plus pour na ba image bisoté eza technique monteur pas dit par rapport il y a monteur changer moi 2-3 monteur a souko vraiment na boulot tu sais ali na boulot mokie tant oui ngala sisi montage il fallait y filtrer image alors ordinateur nous des na ba capacité wana te pozo mona yango isaki image na biso et sango pal vraiment quand on a eza bisoté eza technique prochaine film ça dit mukili nzumbe bato batala ki premier épisode là c'est dans na 400 000 40 000 vies 40 000 premier épisode deuxième épisode déjà premier film là ça dans comme à niveau 40 000 wana ça dit c'est déjà bon on va c'est déjà bon c'est que dans la nzela bien prochaine film est basé là bon l'histoire oyo ils a très profond il y a plus village nini papa abalani na mwana naye aboti na mwana na niveau ya poto azongi Kishasa na mwasi mwana ni wana na zemi tant bazongi balandeli makambu ba comprendre que non
likambo ezaki na village mwana nanda zaki mwaza mwana na ye parce que c'est na même bien comme na village non ke nango bopo ba yiba c'est-à-dire tala sort ya papa oyo abimi aboti na mwana na ye déjà mwana ne soza azé meilleur que ba ko comprendre bon que mwana oyo boti ke aza mwana na yo bimi na ye siko bandeko boy bisanga yo zemi na balongola ou babota siko gafi wana esprit na yo zandeni siko yala na sala so film oyo to ça point d'interrogation comme il sort il fallait sortir ça là papa na banité on a avant ozo déjà li solo na banda mikolo za village na autre travail ngo mutema ya okita na ozolango pena na ozolango calmement na tourner là on a bactère ka on a tourné qui on a bakisa moi quelque tête to pesa elengi pena bongo na pena que non sugar boss on va comprendre que sugar maintenant là aux zongi mandenge bando consommer na zongi parce que par rapport à quoi na lingi tant on voyager pour avoir matériel tant on a zonga pour et ça la ngai bien déjà na zo qui a lire wana parce que moi so na nga mona production nga mona commande film na linga na ça eloko mobo o nga monde na olingela parce que so na sengisi ba réalisateur lokwa bamboshil hein bamboshil oboye na sengisi bango na zuile msusu berdi na tsi wana zu ba réalisateur msusu ba yebi to travailler en collaboration to bimisi eloko mona batala te ça dit pour nga on a besoin cinéma congolais et qui de l'avant bato bazana mitema ya kufungwa mabo fungola baninga mitema et osala vraiment bien so ba pesio lipa hein po boka bolana baninga ka bola katela batu kolinga te lipa wana au gardon pona yo o fungola frigo bien place au bombelango okuta ba poli ou ba yibiango et salonde miso ka bolele batu ça dit na lobby kamoza très profond ça dure tous à mitema wana et ça la bien le grand ndetsinga shoga na mutema ya fungola ba masa tout o ba yebi ngai na mutema ya fungama na kangela mutu jeté so place moza ki na olia na otune mutu na yaya kote la on ndenga boy pour na olia wana menga mutema mabete na fungola tous les masa mitema yango la on ninga pe ba maso na rapembe na bele ba voyager ba mata violent msusu po shoga bengile mswalo ndeni ko ngana ko to na olia kitoko mutu pe na abunda na komako mutu pa sombeli mutu na bi avion ayepe ayepa vandi pana ngai na palais a bénéficier pe azupe mbongo ebele atina poche tam sorta la teme ngana osala ngo paramu no sala te pe logo zongela ngai c'est des photos ala mitema mi ya malamu les comédiens défaut ya ba comédien baza mitema mabe quelques-uns baza mitema malamu mais la plupart ba comédiens toza mitema mabe to libi so moto enrichir baninga musuba zwati ngaso na zui na fungolela baninga je place mo so na na tio mo na olia bien yaya mutu mwaza bobo yo to kende bo yo koma d'avant somano sikisa ko to kuto surprise yo po yaki déjà wana mona yaya pasa nini akuta surprise ngakuto yo ko to ko mineni aliepe ngana viva bon ça dit boza la pe mitema malamu so bo continuer bongo ezape bien pour na future ya bana auto ubota et olanda bana biso pas bien fait so yibino bo kanga mitema boza mitema mabebo baki et olanda de génération en génération bana na bino peut être bano kangela ba mitema ozomona parce que photo fungola budget po bana biso pe baza na amour wana ba papa na ba biso ba kola ki boye biso pe bana photo za lisanga protocole pe susu na ndenge mo poto soutenir œuvre ya ba papa na biso batika ozoma to mona lemso artiste mo kufime omona mwana derrière toujours si malika mbwana pour soutenir œuvre papa ba to ba bossa na papa nete siko biso pe photo préparer pe loko wana ke bana na biso bazala tango ozo mutema malamu envers moninga tango beteli solo malamu na kata ndako mwana osana nini ayoka lelo papa na koza tabi papa nanga no betali solo malamu le msusu pona papa pakalowi lelo papa lelo azate be lelo papa pakalowi azate c'est que bandeko bana papa pakalowi il faut na kenena soutenir bango loko alem sunga lelo na nango omona sadi eloko wana eza très profond na pesi mbote na batutu o ba olanda ngai mbote na venanga nono makangila le temps présent na London venanga Chims Kabengele Dudu Makangila Alisala Move Diki Mata Fumu mbote na ebele Gisèle Ntumba mbote na sœur na ye Marie-Paul Wamba bambote moi ça mundele bambote belé na pesi suna ni Christelle Blanchot petit nangai Sephora Bialusi la queen depuis London au solate comment au kima na ba téléphone yo mo mikimaka Sephora Bialusi na moni full option triple option full option triple option Djenaba Poutou nani lisusu batutu o balinga Christian Shoga Papika ba les grands Kirikou na Afrique d'ici na Djobu na moni les boss Fonsi Bambongo
Didier Chombo Petit Jésus, Maître Raisin, ndeko na biso tout bas en Afrique d'ici dans la pesibino bambote ebele na bandeko na biso pe tozana bango tozana bango dans les bons on a pesi bango tout bambote badouche kapanga Mike la Duchesse 2 minutes Igor auto perdre pe papa na bango mes condoléances ça dit na Igor 2 minutes courage c'est la vie les vie ça toujours biso pe ton ba maman batika ki biso il est difficile à début ça moi passe mais lelo et comment on normal comme on a que non. La vie c'est comme ça, ça dit tobotama pour tous à libangate, pour tous à ses côtés, hein, ça dit pour tous à la ses côtés, tous à la coucouendo, ça dit faut tous à la un jour photo tika batu, ça dit c'est ça dit somme tu comprendre les logos na vie à banga suelo tu comprendre les cambote, on va pas comprendre. Une dernière question Shoga avant de chuter na biso, une dernière question, Shoga ya lelo, na Shoga oh ya groupe évangéliste vraiment tant wana Shoga non wana mais a peu samaram. So abi opona moko oponoza wapi te Shoga lelo c'est malgré ucholo ba ke mambo marché tout ça mais quelque part c'est on a nini parce que au moins lelo nana maturité ya kala on a na maturité par rapport na mona ka nana ba lesa nga fufuata ba kabelinga $1000 na mona ke otofana so ba kamwe na somi na bilogo mbongo te si nango na zo nga susu ça dit ya lelo ezande mususu ya lelo na mo penser na comme producteur na tombo la culture na biso qui est de l'avant ko voyager ko bima ya kaleza ki bongo te ça dit ya lelo na komi na maturité na koli déjà na komi na ba lignée follow bi pe na bala ça dit eza sous eza différent fiancé ça déjà azali ako parce que Shoga pena rozanga nzele yo za me fiancé de famille na ba yebi ouais de sala de atamo geste mo ba yebi ya ge yonde mto kangi ndo benga ba terme so kangi lupango te ona moso fungo le bunikasi ba serie fe ba vunga ye Diego Kaonanga ko sala nga boité c'est-à-dire nena tunaka na batu question na nzota mwana mobali elo ni ezaka yuma opena ki ata yuma na nzota mwana mobali binomo pia mbembo ndo répondre ça dit binomo question na tuni na nzota mwana mobali eloko nini ezaka yuma le plus yuma apena ya yuma na nzota mwana mobali o apena yuma akizengi ngoto bobo nyonso mabe na nzota mwana mobali yebisa ngai eza nini na tuni bino question beaucoup manase on a beau répondre que na nzota mwana mobali lo ni ezaka yuma ngamo pe na sena okomela bino merci beaucoup qui se choque vraiment c'est l'ambiance de Congo America TV c'est comme ça se passe comme ça sur Congo America TV de lui-même Patrick Mboya Pat 5 autrement dit Mobutu et moi-même votre serviteur BBM bravo les premiers artistes à la presse congolaise toujours en tout cas on est ensemble il y a pas de souci toujours c'est arabe s'abonner moi trop beau s'abonner vraiment la chaîne namno Congo America TV vous ne serez jamais déçus accompagner une équipe na lobara constituée de Piambemba constituée de Nel Pambu na dash tant loba dash ça dit les batumo baza déjà en préparation au kalaté totombola bangwana peut-être vous avez sous les trépieds monsieur comme un peu évolué. Donc on était là avec Christian Shoga Landinde Mamboleki a vraiment s'appelle na lisolo comme la biso assez a benga suggestion conseil tout ndenge ngamoro votre présentateur n'a présenté l'émission moi ba remarque ba suggestion na bino na numéro na sewana je signale que Congo America c'est une chaîne YouTube, chaîne de l'internet, mais aussi une société où et ça la rappelle moi Mamobele Kalaté a développé le 15 mai développé déjà un résultat en webima au réussir na développé mais au éviter qu'est-ce que tu peux faire pour que au comme vraiment USA Congo America est là pour t'aider aux démarches on y prise en charge bah ça lango on y orientation Mamobele vraiment avec développé bengara ba numéro ezomi na senabino en tout cas vous serez vraiment servi de vos aradia, servi par vos émissions, par vos éléments, et vous serez aussi bel et bien servi. Je remercie mon vieux Willy Lukanga Easy Cargo, le vieux Kundulu. Il y a besoin de revoir parce que il y a les qui n'ont pas prêté tout. Allez, va prêter tout, va soutenir bien, bravo. Mon vieux Willy Lukanga Easy Cargo. Naomi Levande, ma petite sœur propre, na Katia Poitiers, moi c'est Jimmy Levande. Balobi. Il n'est pas sollicité, bien, vraiment. Kalaté a honnête, pas mon appui, même à Seka qui va bien. Non, mais le vent dans la Andeboye, Brader Somme, Nakacha Chine, Brader Somme, babi, puis même Mazan, pour ça là, tu es blâmé ou tu es fraîchement à Chine.
ala tamé lambe outi fraîchement de Chine donc il peut dire soit balobi bongo vraiment ça la bien Naomi Levande mon caméraman incontesté puis même Lionel monsieur le caméraman alobi tinda liso mususu donc il sait que mambo bien eza vraiment moi belé mambo bien eza vraiment moi belé je salue ma famille Mbungu hein moi-même je me présente au nom de Bonaventure Bravo Mbungu de mon BBM wana donc c'est Bonaventure Bravo Mbungu et toute ma famille Mbungu à commencer par Espoir Mbungu Adel Mbungu Gérabin Mbungu Présenti Mbungu moi et puis notre cadet Cardi Mbungu vraiment je vous love trop et je salue aussi l'honorable Néron Mbungu. Salutations à toi, Hérodique Mbungu, Babi Mwana Mokonzi, Aza Mokonzi. Vraiment, mes salutations et mes remerciements. Batu Nyoso ba continuera Kolanda Congo America TV et puis Batu Nyoso ba soutenir Biso, o balembate o soutenir BBM Bravo. En tout cas, na lela bino fort Juvenal Mbula kati ya state wana. Bambote mne yango famille Mbuya Mobimba. Bambote na bino yangwana vraiment merci beaucoup. Bino Nyoso ozaki wana pour na Rolanda élément au pas Rolanda émission en tout cas Congo America et BBM Bravo vous love trop. Ainsi pour aujourd'hui, moi, votre humble serviteur BBM Bravo, le premier artiste à la presse congolaise, et mon équipe constituée de Pia Mbemba, Onel Pambo et Dash Dash Dash, nous vous disons bye et à la prochaine. On y va. Deuxième fille. Oui, si. Ça tourne. 1, 2. Ok, vous avez une épisode. Vous avez une épisode. Ça tourne. Action.